Sikoyo nini? Lisusu. Allo bana. Alors sikoyo parenthèse, natinde là jusqu'à parenthèse, natinde là ko lettre mon elso otamaki yango. Mikolo. Non, lettre natinde là ko na komela ko wana natinde là ko lettre pour na biloko ba plainte. Ah oui oui. Alors soko otamaki lettre wana bien okomona na kati. Eza ba commande komela ka banki mo. Banki mo nda répondaka biso te na atindaki bato apesaki de instruction de bato ne ba répondre biso. Va répondre nous à partir à Genève. Alors, pour nous porter plainte à CPI, pour il y a trois institutions qui vont porter plainte à CPI. Ils allaient conseil à sécurité à porter plainte, gouvernement et pays, la procureur et CPI. Il y a trois institutions. Donc, au moment où tout le monde a mis sur ça, il y a une distraction. Et comment la lettre on a dit la radio? Bon, bah, il s'est mis sur mon abandon qui monte. Donc, ils sont pour porter plainte de mettre au coquille. On peut savoir information. Comme témoin, ils sont comme témoin. Mais tu peux porter plainte, ils sont porter plainte, l'avocat est payé, il va porter plainte. CPI ont porté plainte, donc ça. Tu n'as plus qui atteint droit à ça, donc ça a une distraction. Porter au sens où on porter plainte à CPI. CPI a administré trois institutions. C'est conseil à sécurité, le gouvernement, le pays, na procureur, il y a CPI, c'est tout. Donc Kabila comme ako komi funda ye moko te do biso za olala. Mais c'est ça. Kaname donc kaname ye moko kaname de funda ki bemba non? Puisqu'il y a ça, il y a gouvernement. On ne va pas porter plainte. Ou bien procureur ye moko ya CPI. Ou bien conseil à sécurité, puisque ce conseil à sécurité on a créé le roi. Donc biso soko futo que no lela liboso a conseil à sécurité. Non, biso so de mito sala, biso to ko la CPI a usual biso comme témoin. Biso comme témoin. To ko ya ko pesa évidence, non dala ngaba de ko na ba boma. Dala boy. Ngana zo linga boyo ka ngai comme témoin. Bona peso ba on ba lingi. Oui, au côté la demande, on se dit ça biso belé. Biso to ba ana Congo, to komi ba ni to komi mikanda ba yo ka biso comme témoin. Mais CPI au puisque CPI a pas congolais belé qui va zo singa bazo pesa la témoignage makabiso de kana mboka na bango ba o susu ba bongisi ba famille ba bomi bango ba bomi ba ndeko na bango to lingi CPI ayo ka biso comme témoin. Alors CPI vous allez déborder que va congolais belé ya monde bazo no il faut yo ka bon comme témoin. Siko fo batu tuba senga na CPI ayo ka bango kwa ba témoin noto que no funda Kabila na CPI. Non, au fond au katoto fundi mais que de wa. Tout ça na nino, tout ça na compétence on était au fond na CPI. Et ça na neti que neti toro baki mwana na yo na 10 ans ake au porter au plainte na justice. Pour ça na marché à mineur. Mais ah service social au tiers point. Oui, il faut qu'il y ait un service social. Mais il y a un moment où tout ça directement, il y a un moment où ils sont directement au salon. Il faut tous les cas comme un témoin. Pour qu'il y ait moi, il faut service social. Pour qu'il y ait un moment où il faut service social. Alors, ils sont petits comme pour tous les cas, service social, ils sont comme témoin. Donc, ils sont pour les cas, ils disent bien, pour porter votre plainte, ils dans la CPI. Autour de ça, les gens ont peut-être distraction, peut-être à je ne sais pas, mais ils ont le sens de. Ils ont le sens de. Pour l'être, ça, on a l'être sur le terrain, l'être, on a commandé. Ouais. Ils sont ça là, on a en 2012. Et ça, on a. Donc,
biso moko nde tozotarde kotardise bamakambo yango omoni tozokota na biso na badistraction moko ezanga ntina kokomisa kokota neti ono bafayulu basali boye tosupporte rassemblement tosala me or to wana bango baza koganye tani yoyoka bato wana balobaka makama minemo ekenda ti oyoka bango baloba makama minemo jamais yo ozoba kuti mama minemo bo oyo ezosalama mikolo bazoboma bato bafausse commune oui fausse commune mosu oyo bauti odécouvrir yango bango etali bango te donc c'est ça donc bango to wana basalaka nde na rassemblement ya accompagnaka majorité ya occupation senco aza mpe parti politique senco nde moto avalide manda ya kanambe azwi yango na sens que moni ndenge conseil ya sécurité apesaki ye bons office wana bajoue rôle na ndenge ya bacatholike baza majoritaire na congo alors bakotango kokota wana peuple akopesa bango confiance moni yango nde bakoti biso na nini wana bazwi biso aparti eloko wana sikoyo masolo eza ndeni kasi masolo nde yango wana masolo nde ya koexplike nde yango wana masolo nde ya koexplike po biloko wana tu bakoloba ekokende yango nulle part eloko eza kaka nde fo soulèvement populaire biloko wana ekokende yango nulle part ekende esika moko te donc soki biso tosali soulèvement populaire mais soulèvement bazoko consocier peuple akososoulever bazako étouffer peuple c'est ça d'ailleurs bazo enrôler barwandais ebele bo eza bange nini wana eza kaka ndenge c'est ça donc biloko wana eza nango eza juste kaka eza baperte ya temps eza badistraction mais peuple na biso azocomprendre eloko wana te donc masolo nde yango wana senco nini tu senco rassemblement non biloko wana to eza nango eza badistraction Seigneur Jésus eza distraction eza kaka biso moko po mingi na biso tozolala tozoyebelo tozolwana eza mpasi non eza difficile te makambo kongo eza bakosali soulèvement populaire ezala biso tozalaki na me bavio wana nde mboka ezala livre po bato ya nini bato ya kongo bazala na conseil ya sécurité bango bazokende biso ya tshisekedi asala soulèvement populaire te bazokoyebisa pas seulement tshisekedi me badepute wana to na nde oyo lisusu bazokoyebisa bango non osala biloko wana te c'était ça po bayebi ke soki biloko wana esalami bango nini na bango eza na bango yeba kocontrôle yango te place bango siko makambo na bango ekopesa yango wana yango bazokoyeba babale diplomatique ezali kosalama sens wana babale diplomatique wana esalami na sens mpona soulèvement populaire esalama te alors c'est ça yango nde omoni ti bakoluka bakotela biso soriano mais soriano déjà abilisi bambongo ebele bato bakomomona ye lokola ye nde Moïse à Congo et pourtant c'est pas un Congolais mais bato na biso biso toza bazoba te toza bazoba donc na batshisekedi félix bango bazokotsa na bato wana basoriano donc soriano ye azokota wana mpona soriano aleka azotya po soriano aleka wana mpe donc tu vois or ye mpe tshisekedi félix mamani azalaka angolaise c'est ça mais bino sikoyo banda nani Trump akoti action nini bosali kuna na États-Unis bon omoni action vraiment puisque omoni eza susu na niveau ya baaction wana te eza na baniveau wana esusu te
makambo eseleki omoni makambo esemati eza so na niveau wana te ke bosala Trump politique ya États-Unis ya politique africaine ya États-Unis eza nango ndenge moko kaka na administration euti koleka puisque batalaka d'abord baintérêt na bango eza baintérêt na bango batalaka. Alors soki ozwi Trump aza businessman ozwi conseiller principal na ye oyo na nkombo ya Goldman ya nini nkombo na mutu nani nini Goldman nini na bango Goldman Sachs. Alors ezali mpe bango batraitaka na bamakambo ya baminere na Congo. Alors bongo sikoyo akokota na makambo na biso non akokota te akoloba na biso kaka ndenge kaka administration précédente ezalaki mais bango batala business na bango ya mboka na bango baintérêt ya bango ndenge makambo eza yango wana. Donc eza so na niveau wana te ke non Trump tosala boye non eza na baniveau ya baadministration ya bamboko esusu te makambo eza nde eza na maboko na biso nde tokinisala soulèvement populaire mpo bato to wana mpo bango to eza neti eza babengaka nino te complot international contre le Congo. Alors bato to sikoyo baza complot contre bino yo okoma esusu epai na bango te koyebisa bango tala boye non bakosala te bakosala na bango na eloko mpona kolekisa yo lere bango baprofitaka ntan na bango ti bapanza mboka. Mais sikoyo population na kini batelemaki bazalaki na posa ya soulèvement populaire mais bakolabo oyo baza na opposition bazofrene bango bato wana bakotelema bango moko te. Oui mais sikoyo oyo bakolabo wana sikoyo ezali biso fo tosala nde eloko moko à l'encontre ya bato wana à l'encontre ya bato baza na rassemblement il faut tosala eloko moko à l'encontre na bango po tokotika nde wana mpo bango bakangi nde souveraineté ya Congo bato wana bakangi yango na maboko mais na bajour ezoya tokosala mwa na kosignale oyo tokosala mwa eloko moko mpona à l'encontre ya bato wana. Ok. Bitoko.